Il a été menacé. Mais bamusu bakomi ba dialelo ya Jeannette Kabila. Bakoma ba dialelo ya Jeannette Kabila. Et que ça n'a pas si. Au continent il y a soupe ya commission. C'est bon. Mais tel a pas intérêt à la population. Le lobo kota parlé une année yango bande ko na biso ba journaliste engagé en tout cas ils ont ça passé mais au komona combat politique wana etikela lokwa combat Mike Mukebai oyo andimaki tango Mike Mukeba bani ko dénoncer bandako ya Vital Kamerhe wana mboka na biso na Kinshasa. Félix Tshisekedi Tshilombo espoir ba congolais au monde n'a parlé du peuple, expression populaire il y a population donc ceux qui éleki na assemblée nationale et qui na sénat éleki na cour constitutionnelle éleki mais garant de la nation commandant donc magistrat suprême Ezayo Vandela yango et les kasouté. Anate chituka sa kitoko belle femme, chituka lobakate belle femme kitoko beauté pétaille, belle femme, belle. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, ça a toujours été un grand et immense plaisir pour moi de communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens à remercier tous nos abonnés de Kleboa.com, toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions, vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà mesdames et messieurs, tout à l'heure on vous a proposé les images de ce qui se passe dans le palais du peuple, militant, na population, Tomboki. Voilà toye awa koluka ndeko Flavien Roussaki to mekamo ko solo la naye par rapport ya makambo ezoleka na palais du peuple pour population et Tomboki. Il est là avec moi. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission mais qu'un peu ko expliquer biso ba loi o et Tomboki si peuple. Voilà, il est là. Jean Ndeko Flavien. Mbote mwana mboka. Ndeko Flavien pesa mbote na bato nyos bazolanda à travers le monde. Voilà, la pesa mbote d'abord na ba congolais o balinganga musala Ndeko Flavien mwana musala population bande ko na biso diaspora et puis soko landi bien na bemission na mingi na pesa ka interpeller bango parce que bango bazalaka ba congolais solo ba pesa lokumu na mboka ba kanisaka Congo na bango et puis na pesa mbote pe na ba congolais o bazomi na 26 provinces parce que internet émission na bino ils ont non seulement na bande ko bali banda mboka pe bande ko bana Congo et puis na Kinshasa place tozomi na fief na nga Kitambo place tozali na pesa bango pe mbote na pesa mbote pe na bande ko bazana ma commune mosusu bien que courir comme passi mais na téléphone bazana facilité au la émission et puis voilà à public nyonso bande ko nyonso badinga Ndeko Flavien na pesa mbote lisusu na président na nga ya parti mwana mboka Frank Diongo Chamba oyo azali mentor na biso politique na pesa mbote na ba congolais nyonso badinga mboka na biso na pesa mbote na Ados Nombasi azana mikila poto aux États-Unis na pesa mbote na Martin Fayulu minga kolobezate donc la pesa mbote na ba congolais nyonso. Voilà, merci beaucoup Ndeko Flavien. Tout à l'heure tu outil parler du peuple, to moni makambo ezoleka na comment ba militant na population ba Tomboki pona changement ya ba loi wana. Mais quand un peu ko expliquer biso ba loi ngo esili kisi peuple congolais ezani. Bon, au moni likambo ya proposition ya loi, eza projet oyo ya mwana mboka honorable Obeminako. Oyo asali ezali 3 lois oyo a proposé entre autres lois zo Tomboki Sabato, ezali plus oyo ministre de la justice à cause la même mise sur ma magistrat. C'est-à-dire quoi? Il dit que le non indépendance à pouvoir judiciaire. Qui passe, tu as 3 pouvoirs. Tu as un pouvoir exécutif, tu as un pouvoir judiciaire, et puis tu as il y a 3 pouvoirs judiciaire, exécutif et puis législatif. Alors, la 3 pouvoirs on a indépendance ezali na bango soumis à tout. C'est-à-dire chaque pouvoir azali na musalane azali ko sala azali la prérogative na ezala législatif, ezala judiciaire, ezala exécutif. Mais si autonomique exécutif a comme la même mise sur judiciaire. Donc c'est là où ça pose problème. Ils ont bloqué yango moni ba combattant babimi lelo ils ont expression populaire pour na kolobité bango pe bazabato parce que la kuta bande comme subalo bananga mende ko Flavien comment c'est fait que UDPS parti au pouvoir en même temps baza se comporter comme parti opposition. Nabi ça les maranango au moni to mesana ko mona ba parti au baka oui na nyoso. Donc aux mona aussi PPRD ndeko Joseph Kabila au bandaki ka ko oui ata makambiza malamu te au monde bande kwaza ko accompagner mais les longues expressions démocratiques il y a UDPS ba lié ba congolais ba monique non même si vous allez partir au pouvoir mais tant que monde makambiza malamu te à la contre topé il y a population aux monde ba réaction donc aux autres qu'on a parlé du peuple en ce moment ils ont des expressions populaires
populaire il y a ba congolais comme on a ndenge ba congolais bazali ko tomboka ils allaient ko l'accepter bazali déterminé pour un changement au moni maman Annette tobundi bitumba au moni pour changement za namboka na biso tobundi bitumba pour démocratie et banda namboka na biso tobundi bitumba au mona lelo bato bakatsa neti bitumba yango bandika na kondo tchenchi sécurité même avant kondo tchenchi sécurité ils allaient na bato babundaki balumumba babundaki pour na koloba ete il y a solo que population et sengeli à la souverain na makambo c'est-à-dire mboka mais tant que mona ke ba politique ba s'approprier mboka ba politique ba salela ba besoin na bango ba politique ba salela biloko za intérêt na bango population ba comme koloba non tout suite bandi déjà révolution c'est banda kala pour na koloba été changement sengeli kota changement koti na événement mon mboka Félix Tshisekedi attaque au moni ezalaka toujours na moi bitumba c'est vrai que débat c'est le cas entre Martin Fayulu na Félix Tshisekedi to kozongela ngo souté lelo mo konza mboka ezali Félix Tshisekedi azoka mboka e kasi lingi koloba été po akoma wana ya solo ezalaki bitumba to bungisa bande ko belene na ba marche na biso to bungisa bande ko belé na ba manifestation contre régime de Kabila to bungisa ebele voire même père son âme na kondo Tshisekedi oyo akufa pour nani parce que malade s'occuper un tamaki c'est parce que azala qui peut moto ya mi pesa mingi na bitumba amanda ta la santé na été donc le lot allez commémorer pe allez honorer mémoire na à travers lutte oyo bande ko na biso bossa na parler du peuple pour na ko bakeno le to lingi changement mombe ko wana ezali malamuté ezali malamuté comment na ko pesa ya ndakisa nyonso wana balingi ba changer pour ba moni vraiment état de droit ezo sala musana ngo yango comme déjà komeka kozoma ba précaution pour na ko kima mibeko ya mboka na biso. Bon, au moins homme politique a la cab intérêt. N'a le bango bandakala. Même bande ko bakena na élection. Yango mon biso boyo ki na élection parce que le bakino bozo ki na élection mais bato bozo voter bobi bangote. Lelo yo au moins na politicien batela intérêt na bango. Ceux qui au moins par exemple na pesa ka ndakisa moko. Ministre de la justice to ko le ba procès Vital Kamerhe pour clôturer ngo ba aucun appel même des qui n'appellent wana bon ceux qui ont eu par exemple le procès Vital Kamerhe to pe le bazu interpellation ministre moko to dossier moko ya ndeko moko o ya FCC to baka congolais moko azana problème lelo azo samba ministre ya justice azana makoki ya ko senga na ba magistrat tout à faire cessante bo elanga dossier wana na mesa nanga bozana droit sala ngote soka bloquer bino a bloquer bino peut bon continuer faut besoin autorisation ministre de la justice ta la place toujours qui la dibunga donc pour la koloba était ministre de la justice a kozala na colo, il y a pouvoir judiciaire. Or, le lot, tout allez dans le conseil d'État, tout allez dans le conseil. Vous allez gérer, confirmer ma administration à ma niveau. Il y a République, mais les loyaux, au comment on a une magistrature, et comme il y a beaucoup, il y a un individu qui a occupé le ministère. Il y a un moni bande ko télémé les locaux, il y a un moni. Le bill, il faut bakanga parlement. Pour bango de voter ba parlementaire mais ba sala musala roté et puis biso batoza qui sur place to moni ndenge population ezotala na kati ya ba mituka ya mutu moko na moko azoleka po ba kanga ba député ba beta bango mais à ma grande surprise to moni Daniel Safou to eu information Daniel Safou o azamo lobeli ya pa ya peuple hier à lobby peuple ndé voter qui ne ko lobela mais il a été menacé. Bon nazara na linga ko beta masolo ya ndeko tangi ko mona yona te papa Molière je salue mais ndeko wana ngometa masolo na été omoni bandeko baba témoin bayebi to bundi eza ba blagité eza buzo baté eza keno to sacrifier otala netinga candidat Lamuka batu seul candidat Lamuka na Kitambo ezanga oyo omoni Lamuka dans l'ensemble aux yeux à l'époque avant bakabwana et comme Lamuka le loto ba opposition politique dans l'ensemble ndenge to zalaka ba Jean-Pierre Bemba bazana na kati Félix Tshisekedi bazana na kati Vital Kamerhe bazana na kati aux yeux Adolphe Musutu bazana na kati aux yeux Moïse Katumbi bazana na kati avant ba bemisa candidat j'étais le candidat na Kitambo proposé pour la organisation il y a opposition na ngambo ya Lamuka tango to ko opposition mais après to bito okende ba élection naté pour éviter babilo kaboy bande ko na biso ba kenda parler manaza ko interpeller bango de jour lendemain nabi mais bozali bande ko ba journaliste engagé bozali bande ko na biso to bundaki botala exemple ya ndeko Basile que j'ai salué en passant wana kulutu nanga na PCP mbote bon mon ndengo ndeko Basile akendeki akei azwaki pe oya monaki ndenge akoyi ko s'engager na politique akei mais résultat nango sur terrain zaki na élection bande ko ba monaki bango moko et puis bande ko continue pe ko interpeller so bande ko nanga ba journaliste nabi bande ko pona tanga ba kombo na bango te mingi na solo na bango nabi bande ko on a l'impression que na ba journaliste engagé botiki komba na Mike Mukebai otiki komba na Mike Mukebai bino nyoso bokenda parlement population talangai naso bana motema mabete mais bango ndeko tangi kombona soki ayoki makambo solo ba un jour pa lo bana ngaso binanga ozana souci ko remplacer biso bozana souci boso ba mabena biso pona ko remplacer biso tango babandi ko beta masolo ya ko bakisa $2000 des monuments ya ba député na tire komona ta ba député na biso moko te oyo
il y a révolution bande ko na biso oyo ba journaliste pour na kanga pour ba oyo biso ba journaliste pour na bon côté ba misusu ba o ba mona ki ba ki nenge to souffrir nenge bazali wana moi emolima wana ba ko ba journaliste tant bazali to vivre ba coupage bazako mona yango te mais na parlement bazo mona ta moi moke wana mais ko senga ke ba ba $2000 na mona ta réaction mo côté allumédia tant pression est commis population bandi ko tomboka même biso bandi ko critiquer bango donc on va misu bandi ko lever ba voix oh je suis pas d'accord tout ça contre de lingelo konate mais non mais bozala ki wa pitango proposition na ibimaki ya kobakisa émolument to pe salaire pour bandi ko balanda biso na otali misolo bozwaka donc pour na koloba ete bande ko na biso bakende ki kuna depuis bakenda tunanga ako tuna pe bandi ko bazona biso loi nini ba proposa ata moko au proposer mais ba rejeter toyo kata que non voilà ngai obe minako azo proposer loi pour l'intérêt la famille politique na to pour l'intérêt na mais a osé quand même ko proposer mais bino bo proposer nini ti lelo bo kota parler ba une année yango bande ko na biso ba journaliste engagé en tout cas ils ça a passé mais au komona combat politique wona etikala lokwa combat Mike Mukebai oyo andimaki tango Mike Mukeba bani ko dénoncer bandako ya Vital Kamerhe wana mboka na biso na Kinshasa na ba mission na plateau il a été menacé à Keiti lelo à côté prison pour na ba dénonciation pour na côté c'est même ndenge assemblée provinciale c'est tambola tala ndenge makambo tambola tala Mike Mukebai s'est donné et a fait la prison azonga ki simate ti abimi lelo pe azo continuer mais siko bande ko na biso ba ko banga prison na ebité ndeko elezera ça la prison na ebité mais baza ebele wana bazo pe ba menace mais ba musu ba komi ba dialelo ya Jeannette Kabila bakoma ba janlelo ya Jeannette Kabila et que ça la passe au continent elenga soupu ya commission c'est bon mais tel a pas intérêt à la population parce que le lo dozali ko bunda pour sa famille c'est bon pour vivre mieux c'est bon mais tel a pas intérêt à la population et belé ba komi ko ça la dialelo ba misusu ba komi lelo na commission sur ki bango ba ça ko accompagner ba action Janine Mabunda c'est pas mal boza ba député mais bobo ça na rôle na binoté bokenek na parlement ko sani na yebisaka bango 2023 parce que toujours ka sous transition mo ko zala na 2023 il faut pas qu'il na ba tout le sous 3 ans mamso élection ko zalaté wana to bida ko kango mwana musala population de konfafé akobi da convertir botaka signe d'état to kobi koyoka déjà que non tant qu'on commence en 2023 il y aura glissement pourquoi parce qu'il faut passer la recensement à 3 mois il y a 3 ans pour le recensement alors bon ban recensement lelo s'il faut qu'on ait un recensement, tous les têtes comment permettre une élection, pour banner recensement, on a besoin de 3 ans. Tout ce qui est dialogue, on va autour du même table, pour botter là, des glissements aux ala, des pour libérer ma prisonnier entre autres, ma caméra, ma moussou, et ça m'a bêté. Mais c'est le moment où on a la population, a interpellé, ma institution, a interpellé, mon Kozamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Afungola miso atala akota na berere ya passété parce que destin mboka ekotala avenir mboka ekotala kondo Tshisekedi dans le baki le peuple d'abord na auto komona dérapage côté alors na otali masolo pona longa na masolo bande kona biso ba confrère na interpeller bango na zonga na masolo ya biso avant to kabona na yo parce que awa tozo ki mambango poto ke pe parlement to vivre sur makambo eko ki nene plutôt que na plateau makambo zebela ko sala alors na koloba bo na bande ko ba olanda biso projet à loi wana il y a solo majorité ezali à FCC na parlement plus de 200 députés au mona ki tango ba longola nani jama kabund tango ba préparer susu ba bandanga ba no benga pétition révolutionnaire donc il y a révolte pour la cause de la soki kaka ba mekika ko réhabiliter jama kabund bango ba bimisi plus de 200 signatures c'est pour dire que non FCC baza majoritaire baza machine à écraser blague eza kotonate donc proposition loi wana ekoki kokine pe leki Sénat pe baza majoritaire ekoki koleka mais ce qui est allé dans l'inconstitutionnalité, l'inconstitutionnalité, na proposition loi wana, ton a cour constitutionnel. Cour constitutionnel, ils ont s'appelle non échanger. Tout le monde a juste comment changer. Place où on a tout conseil na cour constitutionnelle, na interprétation. Batala, est-ce que loi wana, ils allaient s'adapter à solo, ils allaient conformer à la constitution. So ils allaient conformer parce que ils allaient démocratie, ils allaient démocratie. Et que les kanango, je pense que bolingate démocratie, j'ai démocratie, il y a démocratie en wana. Et que les kanango na Sénat et que les kanango. Mais mon kozambo quand mutasukat pour promulguer, ngana ko senga na avant de la. Voilà, merci beaucoup Ndeko Flavien. Pour la nini, pour la avant de l'ango, Ndeko Joseph Kabila Tangwazala qui présente la République. Et ça n'a pas loi et belé. Oh ya monaka se platé avant de l'ango ti mandat de cela. Donc Félix Tshisekedi Tshilombo, espoir ba congolais, au moni n'a parlé du peuple, expression populaire. Il y a population donc ceux qui éleki na Assemblée nationale et qui na Sénat éleki, na Cour constitutionnelle éleki, mais garant de la nation, commandant donc magistrat suprême, Ezayo Vandela yango et les kasouté. Vandela. La PC fongoli mi support moni bazo ba photo nyonso, ba fiche nyonso, ba pancarte nyonso zaki na photo ya premier ministre Sylvestre Lukamba. Na moni bazo tumba donc population fongoli déjà miso hein. Bon, au moni population a fongola miso, ezali fruit ba combat to mener.
tolobaka yango même mokonzi mboka yebi que non il faut tambola ndenge peuple alingi parce que peuple a l'individualité to accompagner ba famille te to accompagner vision o ya changement ya mboka état de droit ya mboka na biso ko combattre ba anti valeur surtout monde ba anti valeur peuple à l'unanimité à côté lema même so mokonzi mboka ngaki de libanda ba côté lemele na peuple donc pona koloba que non peuple wana o ya nyokoma o ya kufela ba kosi chimanga ba Thérèse Kapangala o ba kufela ba ndeko ebele biso na parti Lumumbise to kufela 12 membres et pas Franck Diongo to kufela ya pona koloba ya ma sécurité biso to ba interpellation ba parquet plus d'une fois menace au Kangabiso to se déplacer des fois pendant la période où on a Kinshasa on a clandestinité pour na combat révolution pour changer ce mamboko donc et ngi koloba que non ezali blabla guité même au Konzambo ezali signal fort à mon que non le peuple d'abord a souffrir lelo salaire ba soda ils ont combien $9 na bango la kutu babeta masona ngo soute to ebité soko longo na makamba salaire ba soda aussi ba fonctionnaire ba policier ezali pasi et puis lelo yo to yo ka so ba député mata lelo so to yo ka kino fonctionnaire état même ba député wana o ya biso même ba journaliste engagé ba tire même pas ko télé makino ba matira fonctionnaire na biso salaire rien même abomuna bango je suis pas contre ko salaire ya ba député mais bata peu salaire ba fonctionnaire salaire ba militaire ya ba médecin ya ba enseignant t'as la problème dans mboka na biso donc il ko ba kino ils ali signal fort o mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo et sengeli amona kino peuple anakanda atambola na idéologie le peuple d'abord bongonda kolonga mais soki alingi kaka atika banguna l'état moyini o l'état monyokoli o Franck Diongo lobaka l'état mobomi l'état monyokoli congolais a continué konyokola t'as tout de change ngezo matadelo maman mais eloko ni gouvernement il combat sala na habité baba qui gratuité ba mai na ba courant ba facture comme yet ba facture ba mai ya courant ya juin et qui 2 mois mais ba facture na ba tikele ngo ba population courant na mai comme passe depuis mokonza mboka a décrété qui état d'urgence sanitaire courant comme passe mai comme passe depuis c'est là comment peut ça courant au fait depuis régime des européens donc tala ozomona kino bazo bundisa ka ba vision na c'est pour interpeller chef d'état à travers ces micros que non le peuple d'abord au papa lobaki a fongola miso parce que population za na kanda population a besoin à se retrouver na mandat na ye au moins tobo ça n'a pas si auto mona na époque ndeko Joseph Kabila le tozomona ndeko Flavien zo loba pour na peuple mais une fois ndeko Flavien pas aux na place on a commencé à politique pour na poche na ina libumu na mais ngana sina le kana mon question merci beaucoup question zo ngaming mais ngana sina le ka étape wana maman bande ko na biso obita Franck Diongo za na prison makala na zongi mwasima to lobi to retirer candidature na réunion to kota na réunion ba candidat biso kota ba réunion à l'époque CG na biso Nico Mayengele a tourné question assemblée to vandi boza ba candidat biso ba candidat la muka de toza bo tozo kinde élection toza na option soit to retirer candidature na biso to nimi pia kati 2023 soit tu t'okei Franck Diongo na prison et puis faut baki ngai na zaki candidat Franck Diongo na Kitambo quand Luka bana Jamaïque bana Kaluka na pesa mbote babi kenaki na adversaire te ba adversaire ngai ba Mosaka ba tengeli to ya pepere population sanzaki bango déjà c'est pour dire que non ba oyo so bazaki na liste na nga na écraser bango ba so ba yebi parce que population ba na komba Franck Diongo to ko voter ndeko Flavien na ko to ko voter na ko yaza na prison makala to ko sala tout tozo voter na ko on a zalaki bande ko na biso ya Kitambo ya Jamaïque ya Kaluka Kitambo za mamunene je te dis bazalaki déterminé ba accompagner parce que mutonga za la candidat na Kitambo zaki Franck Diongo chamba alors bitenga na prison makala nzokufa ndeko Flavien mukitani na ngai azala wana ozomona mais totali ngamu tabuso hotel msababuko nabi CG to retirer candidature surtout to sauver Franck Diongo na prison makala parce que tension zo kende ba mona nenga ko zo ba député denga ba ko nyongo na prison makala et ko risque to zanga président ngamu taliboso na telemaka na réunion TV za radio te ba na biso na bi que non ngai na lobi to retirer candidature na biso ba candidat so ya MLP à Franck Diongo auto décidaki ba tinda message pas Franck Diongo a pris 2 jours pour réfléchir 2 jours pour réfléchir est-ce que c'est to retirer to bi président tozo senga na yo tozo bondela au président Franck Diongo to retirer to na besoin aux à la scène sauf 5 ans examingité au kobima na ka to continuer combat donc ceux qui ngagne de Flavien ndima ko sacrifier mandat ndima ki ko mandinga na ngagne so quel est le journaliste oyo ya biso engagé à rater une élection tangela ngana Christelle Vonga leka Mike Mokeba leka Daniel Safwa leka nani o ba candidat so leka tout nani atikali tout ba leka ba candidat et bongo ndeko Flavien moi na musala population atétika donc c'est pour dire que tozonga na makamona te soki na ndima ki ko retirer candidature na tala ki libumu na ngai te na zo souffrir na famille na nga na souffrir na bana nga bana ba kotanga te to na bandako tozo souffrir to bi combat révolution ko tiongo mais ça problème te mais tozo bundela Congo to bundela famille te donc c'est pour dire que maman Annette Zalano calme ndeko Flavien sera accueilli à ça la différence. Voilà. Merci beaucoup ndeko Flavien, mot de la fin pour na bandi konyo bazolanda yo pe na bakonza mboka. Mokonza mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo fungola miso lelo yo état de droit ekomi ko sala batu bandimaka te
directeur de cabinet na yo akosamba lokola congolais nyonso na justice débat ko za télévisé toyo kanga pe que non débat il faut za la télévisé bande ko INC débat il faut za la télévisé caméra koloba to mozeli procès tu suka to moni loko ngote comment ko bangisa nga kutu oh mais caméra koloba c'est que ndeko feti c'est pas na kati mais to moni tina suka to kelo ko mo malonga te à part kaka ba détournement na ba mongo ko na ba compte ba mida ba soraya ba masaro ba bilo musudo to ki ba bloka buzo ba pesi su congolais kanda donc to baki ke no to koyoka alors on mo konzamboka azala déterminé to moni pelo ko muso malamu te zo salima covid-19 ezo frapper ka entourage na ye bande ko bako kufa na présidence kaka côté na mokonzamboka afungola miso ne loko wana afungola miso pe na makambo zo leka na mboka na biso état de droit oya bundaki ala kaka na campagne na ye ozala ndeko na nga ozala famille na nga ozala allié politique nga soki kaka okoti na moyibi na ba détourner ba bani ba kokanga yo eloko ala kaka tomoni yango c'est un signal fort et puis apesi na ba président o ba koya sima na ye pona kolakisa ete na état de droit atozali directeur de cabinet atozali ndeko na ngai pona état de droit esengeli to évoluer donc c'est à dire mokonzamboka félicitations parce que au matisi bar likolo au monde ba mandataire au komi konomé ba mi ko banga au moni virus pe mati lisusu plus de 5000 makama coronavirus on a tika muyembe alobaki 10 millions de dollars ba donc ba ko pesa ke belé ya monika 1 million 400 ba un paiement e belé docteur muyembe moko mukwenge a démissionné bon ozotambola na bande ko na biso bazo ba température bazo souffrir pona ko ba bon to ebité ba mbongo nyo so pesa na biso na gouvernement biso ekenda on a il ko mapé force a ebisa biso donc mokonzamboka soki ba procès ya 100 jours ndongo sala kiango ba procès covid-19 il faut ça les mapper toyeba mbongo wana ezali ko kende wapi et puis bato bazo kufaka pemena pourquoi faut ko fungola miso na loko wana na lobité que non ezali mabe ndenge to komona to ba ndenge ba loba que non porte parole ba que non ezali covid-19 na critiquer ngote mais nabi mokonzamboka fungola miso entourage et comment okinde ce n'est pas bon bande konyo so wakotala et puis ndengo tie bar likolo même président ko ya simana yo akoyeba que non Tshisekedi Félix atika signe elembo ya état de droit au sengeli mutu so samba azala coupable so za coupable devant la justice au kosamba so pozali ozali no pe libre bakotika yo donc to lingi justice que ndengwana mais Obé Minako a osé comme tout Congolais la démocratie ton dimango la démocratie FCC cache ba isika moko tobo sanate FCC cache ba isika moko na impression moko nzamboka donc ezali likambo za na kati ya libala entre FCC na cache ngana mal placé pour na beta masolo FCC na cache pour ngana na vision ngana na mona na Congo mais comme Congo na unité to kikolonga na bomoko to kikolonga to bi bande ko na biso bota l'intérêt population ils ont interpellé Obé Minako bazali majorité et ikoleka moko nzamboka mais soko comme pas na yo en tout cas na wana vandela ngo kaka vandela ngo de zaka message nga ngwana et puis na bande ko ko landa biso toujours continuer combat bye bye kinde ko Flavien aye ce qu'on a les peuples d'abord émission bande ko ba ko landa les peuples d'abord pour so landa ngo na ba télévision na bino en dehors to kundola tout ça pe na spécial to kunda ba débat on a zo ke mbangu parce que na retard donc pour na ko ba été combat zo continuer to ko pikara to ko yika piko ti vraiment to ko bundisa banti valeur pour te comment kinde liboso. Voilà, merci beaucoup Ndeko Flavien Roussaki, grand merci à tous nos internautes, grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com, grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, pourquoi pas, à My Lady Boss, Pichou Mangaya, grand merci à l'homme invisible de la nation. Voilà mesdames et messieurs, c'était Ndeko Flavien Roussaki. Tout ça qui n'a pas mais un peu consola, mais un peu expliquer biso et le quoi créer moi mbutu la population lelo parce qu'aujourd'hui ça brûle vraiment na palais du peuple. Grand merci à Steven Mbala, grand merci à tous nos abonnés, restez branchés sur Kleboa.com. Bonne suite de programme, bye bye.